Kingai moi idée sur Liwaya, héritier Chilumbaï. Bandeko, héritier Chilumbaï, un jeune homme. Je crois qu'il est moins âgé que Caroline, je crois. Ou bien, je ne pense pas que ce garçon avait déjà 40 ans. Azana, moi, 30 quelques mots, Azana nous jeune. Mais, tala, Chipimbu na ene, balobana Chiluba, Chipimbu. Donc, Azama, on va lui montrer makasi aza makasi aza nzoto makasi moi libumune moi ba forme ozomona ezaka ba taille moko ya ba garçon en forme quoi 38 ans voilà 38 ans pour un homme voilà zo la vie na e dans cas ya héritier ozomona que eze eloko ebandaki sika te rappelez-vous na betela bino lisolo ya maladie ya mafuta na motema bambuma wana bakayo sange wana sikoyo ya héritier esalaki ye na mutu sikoyo koganga wana eza simple koganga wana ezalaki héritier ayoka douleur moko nano ayoka te na vie na ye non seulement ezaki ebangisaka ye esalaka ye somo mpo nano ayoka te ezaki douleur moko ya liwa mbala moko akweyi akufi n'y avait pas de chance parce que ça s'explique naebisaka bino na kaka ndenge na beta lisolo ya maladi ya mafuta na motema ndenge nini ezalaka donc bambuma wana bakayo sange wana se formé sikoyo na cerveau ya héritier ndenge nini mafuta makila ezo musisa où se trouve musisa eza kolekisa makila na kati tu vois alors ba jeune oyo on s'amuse bien mais boye bakake bière masanga ebotaka mafuta ebele na nzoto mafuta aneko kende n'importe où na cerveau pe ozomona sikoyo que na mutu na yo na kati ya misisa na yo il y a une forte quantité ya mafuta na kati ezosanganaka na makila ntango ezoleka boye makila na yo ezosangana mafuta eloko nini ekosalema liquide wana eza kilo maleme ntango ezosangana ekoma koforme baboule na kati ya bulu wana normalement ezako babengaka ba atherosclerosis ba plaquette wana ba bulu wana suko esanganaka ndenge nini makila na kati mafuta likolo makila na kati mafuta likolo nde esalaka bulu wana suko esalaka ndenge nini ekomaka na moment moko boye ce qui s'est passé avec héritier siko yango oyo musisa yango oyo j'ai pas un bic ici je préfère montrer ça avec attendez un peu bon nazwata kisanula oyo nazata kisanula oyo bomoni kisanula oyo ndenge eza boye musisa yango oyo musisa yango oyo sikoyo musisa wana mbuma makila wana etelemi awa po misisa mutu eza guide yango mutu ezomema makila na mutu mobimba na motema et tout musisa ça amène le sang c'est le sang qui emmène l'oxygène c'est le sang qui amène bilei. C'est le sang qui emmène bilei, c'est le sang qui emmène nyonso toza nango besoin. Soki sikoyo mbuma makila wana etoboki. Ba plaque, voilà, c'est ça. D'adérum, wow, francophone, there we go. Plaque d'adérum, merci beaucoup. Soki sikoyo, musisa wana sikoyo, mbuma wana epasuki, ebimisi makila mafuta. Donc, epasuki, paf! Ebimisi makila ane ebimi, buma ane ebimi sikoyo, yango mutu ekendaka ko intercalé na kati ya musisa, etelemi e bloqué. Plus de passage ya makila na ngambo mususu. Makila ekoleka lisusu te. Omuna mbuma ane bloqué koto, souvent mingi, et bandaka malé, nazoka mutu pasi, Donc je ne sais pas s'il avait des symptômes. Si qu'on a un moment où on a côté, oh yo makila, oxygène ezokomate, bile ezokomate, kosa nini. Ba cellule yangambo wana ebandi kokufa. So ba sali scanner, ba mona côté nyo swane komi koyinda. Nécrose et salami. Bo tapote, yebisa bango ba tapote. Nécrose et salami, ba cellule nyo sotu wana ebandi kokufa. Ozoyoka. Tango sikoyo esali kakambala moko kote nyonso twana ponini douleur ya makasi ekufi nango azali susu kote wana nyonso soki esengi baki kote nyonso boye eloko eza deja kokufa sia bandenge ne komi kufela malembe ya suka ndeo ya ganga ki na toilette agangi bongo somo esalaki abimi libanda koyimba la moko brain dead donc cerveau kaput
accueilli, pas de chance. Les temps, donc, si, en fait, Ezakelo Komoko, très dur, très sévère, mais traitement nango, Ezaka très simple. Na moment wana ba mema ki ewa pisse, je crois à Bondeko, de ba découvrir ki que azaki na bambuma wana makila. Déjà, mbuma wana makila, bateau bazalaki sur place et la kisamako ba bengaka ischemic attack. Ischemic, ça veut dire il n'y a pas d'oxygène. Donc ezali asphyxié. Donc oxygène ezate mingi mingi ebimisaka makila na zolote. Mumuna kam boum boum. Akeika bongo. Pona nini eza ischemique eza côté wana eza carence à oxygène et bomiye. Tu vois? Ce que ezalaki que et toboli mosisa ndenge ezaka pression makasi pouf. Wana bomona ke mbala moko mère otanga bravo. Vraiment merci beaucoup. C'est pour la Sabino que malade le cas d'héritier là, même qui est la bondeko, akufa ki mbala moko te, ça n'a pas pris longtemps, mais une dose d'un fort anticoagulant, mais c'est quoi à voir, tu vois, parce que quand même le cerveau ezana timing lango esenga kaba style lango o sinon akoko tika la bomo eboya komine o babenga ka vegetable. Donc à la mouki ata la bomo ime bongo et donc le cri d'héritier amonaki ngangate, merci beaucoup, amonaki ngangate, amonaki koko na bangote et douleur héritier aspirine cardio, yes, aspirine cardio, c'est ça, si en ce moment-là, c'est ça, en ce moment-là, si on pouvait intervenir, parce que tu y habité, mais na hôpital bonde quoi n'attend ba monaki kezaki déjà bambouma makila, je ne sais pas intervention ni basalaki, parce que les anticoagulants, hein, ça agit comme ça, hein. Ça agit comme ça, donc parfois na koki na bindenga ko positionner yango te.